Salut fidèles internautes, nous sommes clébois.com, la chaîne d'actualité et d'information, ensemble avec les vôtres, Bakali Prince, l'espoir de la presse. Un réel plaisir de vous savoir très nombreux, en train d'attendre les vôtres, je suis là pour vous servir. Je reçois une sœur en Christ avec qui on va en parler, on va décortiquer beaucoup de choses ensemble avec elle. Après la disparition de notre sœur, estimée sœur, qui nous a laissé encore une fois de plus paix à son âme, sœur Marie Missamou. Alors je reçois la personne qui était toujours à ses côtés, la personne qui évoluait aussi dans son groupe. J'avais fait le choix de cette sœur pour en parler un tout petit peu avec elle concernant après la disparition de cette dame qui nous a laissé, qui est Marie Missamou. Mais avant d'y arriver là, parce qu'elle est déjà là sur mon plateau, je remercie mon patron de la nation, tonton Mana. Merci à toi, Manga Pichu Boss Lady. Merci encore, Herman. Merci à toi, Christy Songo, pour de belles images, parce que la réalisation de cette émission est assurée par toi. Et je m'en vais très vite remercier mes différents partenaires et sponsors. Merci à vous. Il y a Gauthier Mascotte, leader à Londres, à Zambon, on a âge, il y a 16 ans. Il est le patron. Merci à toi, grand frère propre. Patron et puis sponsor officiel, il y a Bakali Prince. Merci infiniment à toi, Mermon Spassi Mokondi, à des communes, parce que si nous sommes ici dans un bon cadre, c'est grâce à toi, Mermon Spassi. Il y a Madame Belinda Passi, un bon couple à Paris. Merci infiniment, Cashmani. Couple impeccable dans à Paris, Dédé Lucasi Cashmani à Madame Mamisa Lucasi Cashmani, couple impeccable. Dédé Lucasi à Madame Mamisa Lucasi, couple impeccable. Cashmani na Cashmani. Boni Basango ya MHLMB, Resto Shop à Banal Sinkin, au coin des avenues sous l'école Saint-Michel, c'était à Baoba. Faites un petit tour, vous allez retrouver un bon restaurant puis shop chez Marie-Hélène, MHLMB. Alors, fidèles internautes, comme je vous avais dit tantôt, je suis bel et bien avec sœur Sandrine Kassongo, la sœur en Christ, parce qu'elle a aussi des actualités. Elle va se produire d'ailleurs, c'est 5 décembre 2020, au village Chintemba, en ville, précisément à Gombe, raison pour laquelle je la reçois, pour en parler un tout petit peu, ensemble avec cette dame. Bonjour, sœur Sandrine Kassongo. Bonjour, papa. Bonjour. Bonne santé. Nangolo Nzambi, nous sommes Tamboula Malam. Alors, baotalo partout dans le monde, tous en clébois.com, ya Gauthier Mascotte, baotalo yo ba champion wadol, ya Willy Pensiene, bonne santé, et ça bien, baotalo pour la toute première fois dans clébois.com. Un petit message avant de côté en actualité aux osé la biso. Oui, tout ça bien Nangolo Nzambi, Nzamba obate la biso, et tu es justement pour nous parler kaka pour la sortie officielle il y a maxi single il y a à cause de l'œuvre de la croix. Voilà, et on est tué le Belalelo. Donc à cause de l'œuvre de la croix. Oui, à cause de l'œuvre de la croix. Alors, Togo yo kayango un tout petit peu ou expliciter biso yango avant que yo kota peut-être badba yo kayo pour na voix, parce que je vous assure déjà que ba mélancolique ou eza awa bo retrouver ba voix, ba belle voix, ba mélancolique, ba mélodie, ya sœur Marie Missamou na kati ya sœur Sandrine Kassongo. Mais dis-moi, à cause de l'œuvre de la foi, pourquoi titre de la croix, voilà, pourquoi ce titre là? Ce titre là parce que aujourd'hui, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est à cause de cette œuvre que Christ avait fait sur la croix. Au copé, c'est un communiste to bengayo. Au début, to bengo archibishop to bengayo. To bengayo, ce qui n'a to bengo. Mais que titan to bengo dengo neza pona musala oh Christ a sala qui n'a croix. Sans lui, to linga to zala na bo moité. Nous étions tous morts par nos offenses, mais Christ nous a rendus à la vie à cause de son œuvre qu'il a fait sur la croix. Et on a le bas que musala koulou faisait pas mbaté. To zala bato nyongo, to zala bato dette morale. Et on kumisa nzambe wana. Et on a intitulé yango à cause de l'œuvre de la croix. Si je suis ce que je suis là, c'est parce que Christ s'est livré sur la croix pour nous redonner encore la vie qui était perdue dans le jardin. Voilà. Très bien. Alors, sœur Sandrine, après la disparition, comme je l'ai dit tantôt, il y a sœur Nabiso estimée, Marie Missamou Persona, Makoufati Kabiso. Si je ne me trompe pas, depuis 2016, Tilelo, ça fait au moins 4 ans déjà. Aux première sœur, au Bimana groupe Naye, où se produire en ville. Tout le Belanan production, on a le 5 décembre, stratégie, mesure stratégique, par rapport à la production, on a OESAP pour la toute première fois dans l'espace culturel village Chintemba Grand Liboulunde Babengela Kango. Bon, souvent dans le bas que so moni moi na so so vimbi na njungu seke mama za na se
eliko lobake nzambe mokaza na simba eloko oyo à travers bateau ya simba qui mitema na bango pour que ba soutenir sœur Sandrine pour que musala oyo ekokisama et nzamba za nzamba ba œuvre achevée soit atindi eloko atomoni esa nete esimba te ye basuka suka esimba parce que ye moko nde mutu atindi yo mais soko za produit o bato batindi loboko ya mutu elembaka loboko nzambe so esimbi yo libela donc ba stratégie ezebele o to bongisi et sauf que mukolango pe to ko mekape ko immortaliser la sœur Marie na banzembo na ye voilà yo modi vraiment eza souci eza ke batu nyoso balinga sœur Marie makasi o basantaka video sœur Marie atika et ba mutu na bilembo na ye et ba Moïse bazala Moïse akeba je suis ba remplacer Élie akei Elisa remplacer nzamba azaka nzambe ya ba génération nzamba nzamba 7000 ya ba réserve voilà la sœur Marie asala musala na ye asala nzambe ake mais bilembo misala na ye il faut eganga il faut mona on senga ba fan nyoso ya sœur Marie bazala donc mukolango nzamba kozala rendez-vous voilà. Production, ils ont signé les Nox Productions. Il y a Vieux Gauthier Mascotte. Oui, les Nox Productions, ils ont signé na Yemoko Papa, Gauthier Mascotte, que je salue. Oui, na PC Mambo de Belé, Aza Papa Moko, franchement, les apparences sont trompeuses. Et tout ce qui est la musique, et Bible Lobby, Tatoula Likambo, Moni. Surtout au côté de le pamba et loko éviter mon mika témoignage et franchement aza papa moko malamu pour nangai na éviter so pour na batu mususu pour na ba sala pour na batu belé ba lelo mingi ba comme autorité ba tambongo Gauthier Mascotte grâce na bango aza papa mo malamu en plus c'est ala kisi pena qui a solo azela pena bolingo ya mosala au sœur Marie aza ko sala vraiment tanga moninga libité loko fona soutenir ango et ko matina suka vraiment grâce na ye na nzela na ye nzamba touché qui est vraiment qui à cœur à soutenir Bisondo Moni et le lot comme la réalisation ko réaliser lokoyo et ça vraiment grâce à papa Gauthier Mascotte on appelle ce souvent moté belé place à nzamba pambola ye na senga nzamba baxeka longue vie et mingi na senga nzamba baxeka longue vie pour que a continuer ko sala suba makamala mwazo sala voilà. Une question de curiosité, sœur Sandrine Kassongo. Un temps vide, un temps au Bozala qui est un peu en silence pendant 4 ans. Sœur Marie a parmi bateau basala qui fierté et à musique religieuse, mais à Koufa depuis 2016. Tilelo, tout le monde a vraiment comme on a net et comme on lit moi puis moi déjà. Or qu'est-ce qu'on a eu? Curiosité et ça Tilelo ou n'enge oso préparer production na yo na maxi single na yo à cause de l'œuvre de la croix. Ozala accompagné par orchestre Oyo Sœur Maria Tikaki ou Ozosala chemin na yo moko. Sœur Marie Atika vide monene. So mon sœur Sandrine Kassongo a s'est décidé d'habiter tellement zé maman mon linga qui makasi bien que na leka pe na groupe na na linga était comme moi neli mokandi ngwana. Sœur Maria Sali Musala makasi ko liba bote le to santa vide non seulement quand la famille na même la musique congolaise to mona ango. Tout le monde a vu des quotas makasi. Les gens qui ont vu la télévision, ils ont vu des missa qui ont vu salawa. Donc, ils ont mystiquement et paix à son âme. Nzambe da pe saka nzambe da zwaka. Mais nzambe da sila kati aza ba stratégie. Le sœur Sandrine yeyo aza awa. Donc, bah toi oza déçuté et vide wana sala pasi makasi. Groupe ezali. Nana osala na tracé chemin na ngai na osala maxi singer na ngai na carrière solo groupe natika ki yango ezalaki toujours travailler ensemble boy comme na moment moko boye mutu pe fo mwana so akoli comme na tempe bona lukana ndaku na ngana yeko na pe ko futela nde ezalaka c'est comme ça ngapi na mona ki na koki bon na moi mukie oyo tozwaki na formation tozwaki na kati ya groupe Sœur Marie et comme avait moment nini o to lakisa de quoi nous sommes capables to lakisa nini o tozwaki na nzela ya Sœur Marie on mona tracé chemin na ngai mais na kati ya activité oyo dommage que tu travailles dans groupe T na groupe à la défense Sœur Marie T dans un groupe nanga on a travaillé nango
Mais et empêcha Kingate na sollicité quelques frères sœurs bandeko nanga yakati groupe au pe bayaki basunga kinga nango net frère Datie frère Dadi mbote bele place ça c'est Riguette azape moko ya groupe est-ce que groupe ango existe à kak groupe ezali ya sœur Marimisa groupe sœur Marie. Merci beaucoup na mon pe ba ressemblance quand même beaucoup quand na sœur Marina Biema même na elongoza même na ba traîna Nzamba za riche, nzamba za ba provision belé ya sila raté, ya bi ba stratégie ni na sala ka pour remplacer abondi sa mitema bato. Akwa ko baka que non, on a pesi kaka voix wana mais habité na zopena na sala pe longi ka po longi bandi le loti na ko batike longi langa yé po c'est mara ku fi non. Eze longi nzamba sala nga nango na botama nango voilà. Tellement nzamba za ba provision belé, et on moni que Sœur Sandrine, a coquin Sœur Marie, Nelongi, Sœur Sandrine, allo baloka Sœur Marie, Sœur Sandrine, aïe baloka Sœur Marie, et ça m'a commencé. Bon, you know, on va écouter ça ensemble avec vous, fidèles internautes. En tout cas, c'est un grand plaisir pour moi de vous savoir très nombreux. Nous sommes clébois.com, la chaîne d'actualité pour une information, ensemble avec les vôtres, Bakali Prince, l'espoir de la presse. Pour vous qui venez à peine de nous suivre, en tout cas, je reçois Sœur Sandrine Kassongo, avec qui tout cela concernant l'actualité, parce qu'elle va se produire au village Ntemba en ville, précisément à Gombe. Donc, c'est pour la toute première fois, Sœur en Christ, après la disparition de Sœur Marie Missa. Moko Azalaipe parmi bananaye sur le plan orchestration à Betawana Togosalabiso Anape équipe la grande équipe à clébois.com pour que toi assistes à la production. Il y a le 5 décembre la production est signée les Nox Productions des grands frères propres et à Gauthier Mascotte. Merci à vous. En tout cas, on va écouter la Sœur en Christ pour le plaisir de Yaouli Pessene et puis Yaouli Moucheni Kodamboka, Maman Emiline Zemba, tous Pepele Ambetolo, Vicky Melani. On écoute la Sœur en Christ pour votre plaisir, fidèles internautes. Oh, Valé Abaka, le Loba David Napsomo, 84, 16 à 7. Valende Lili à période, et Boumo Kombo Baka et la Kisikolela, oh Nzambe Sunga Biso. Mote ma passe, mote ma passe, Motema passe, motema passe, Anzambe misa mwakenda na ye, hey, ya Maria kenda na ye, Anzambe Azambe Nayoka kavale ya bakana sango, vale ya basusi minyoko pasi pe mawa. Aïe aïe aïe. Yesu mobiki sitala lelonga na se retrouver na kati na yango. Oh motonyo sura mokili mwana nzambe oh, so mwana nzambe te. Epesa meli biso toleka na vale yango, bolingo na biso emonana. Na kati ya vale ya baka, bodona linga kiko simba nyoga kimandeko kimae mosika nanga yo. Na kati ya vale baka, motema mpa sio. Na kati ya vale ya baka misa munazala kiko mona nzoka kimandeko kimae mosika nanga yo. Na kati ya vale baka, motema mpa sio. Nakati ya vale ya baka ego magamba sipona moto ya kotala yo atako motema eboyi séparation okomona kaka ezali koyela yo nakima wapyo nakati ya vale ya baka
ekomaka mpasi mpona moto aya kotala yo atako motema eboyi séparation okomona kaka ezali koyela yo enganakima wapyo nzambe o avinanga ekoma lokola monganga oyo ya kuexamine makambo ya mabetu ya malambo yo nzambe otemwe na ngai moninga soki eyeli yo te okoyeba kilo na yango te moninga soki eyeli yo te okoyeba ngo mpasi na yango te ezwaka boyo baninga nzoka ezwaka boyo Swakaboyo, 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 Merci. Merci, sœur Sandrine. En tout cas, j'ai des larmes aux yeux même parce qu'elle a retrouvé encore voix. Il y a Sœur Marie Missamou, Père son âme. Nzamba yeba rusala makamuna et autrement. Sœur Marie Missamou a koufa, mais Sœur Marie Missamou est là. Je crois bien, fidèles internautes, waouh! C'est la musique de Sœur Marie Missamou. Ça, c'est Sœur Marie Missamou. Franchement, personnellement, nous avons une image à Sœur Marie Missamou. Ressemblance, c'est ça même. Pareil. Et puis, Eyembeli. Je crois Pichu Mangaya, boss Lady Nanda, quoi, Gangi, mais franchement, Prince Bakali, elle là, c'est Marie Missamou. Boyokiye, bo jijeye. Mais, et ça n'a pas mélancolique, n'a pas mawa, n'a katiwana. Nde Sœur Marie Missamou, banda ole lisa biso, banda ko édifier biso, ko fortifier biso, n'a pas nzembo na ye. Ou eza juste dessert. Repas et aux le 5 décembre, na village Chentemba. Exclusivité, il y a Banzembo, il y a Sœur Marie Missamou. Puis, il y a l'œuvre, les œuvres de la croix. Toyoka Yango, un tout petit peu, parce que Toyoka particularité, on est aux Alapé, Sœur Marie Missamou, pourquoi pas. Alors, Sœur Sandrine, en tout cas, est émerveillée. D'abord, encore une fois de plus, mais sincères félicitations. Merci beaucoup. Merci. Formation Oyo, bah, geste Yembeli. Nandeng Ozolandi, là, système tactique de G. Toujours copié avec la Sœur Marie Missamou. Et ça, copié, Bible lobby. Un disciple n'est pas plus que son maître. Mais un disciple accompli sera comme son maître. Oui. Et. Nous sommes chrétiens. Pourquoi on nous appelle de chrétiens? Parce que l'important, il est le Christ en nous. Dans le mot chrétien, Christ est du pourquoi pas la Sœur Marie? Oui, voilà. Mais au moins, bah, soutien au babanda soutenir la Sœur Marie Missamou, au Atikabiso. Botikala na très bonne relation na bango après disparition. Botikala na très bonne relation na bango et ça qui va mécène va soutenir parce que bah œuvre ya boyer et c'est un soutien. Il faut batubaya soutien et ça là indéfectible pour que œuvre ya nzambe et kende de l'avant. Osana ba soutien au ça qui non ils ont rassuré de pourvivre makambo kende bien. Donc le batté parce que moment moko na groupe mobimba tozala vraiment que les quand même la mission ko singa batwa soutenir biso parce que biso et tout le monde a raté nzambe na bolingo ne kandi na bene bandeli denga yeko simba papa Gauthier mascotte qui a soutenir Moussalo na sala les Nox Production voilà ndé bango to soutenir mais nebi ke bazana bango bon nanu bakoya par la grâce de Dieu bakoya non Dede Lucas Kashmani bakoya toza posa na bango makasi toza posa na bango pour le moment les Nox Production de Moutasimbi biso makasi voilà ça je dois l'avouer
Merci. Alors, Toroyo Kayo, parce qu'il y a une particularité à l'émission à Lelo, comme on a image Naval, bon, c'est comme si Navalina Ser Marie Misamou Anabi, c'est comme si parce qu'elle n'est plus à Koufa déjà Lelo et sa exclusivité. Yabanzembo. De la nation, tonton, madame patron, manga petit boss lady en tout cas, Herman Amporo Tozoyo Kalelo, sœur Sandrine Kassou, on la voix. Il y a Sœur Marie Missamou pour le plaisir de Dele Lukasi Cashman, il y a Madame Mamisa Lukasi, il y a Willy Pensien et les bailleurs de fonds, champion Adol, Nakata La Rochelle, Maman Emiline Zemba. Beau soutenir Sœur Yabongo pour que Efre Kende de l'avant. Maman Emiline Zemba, tous pépélé Mbetolo, Boni Basangoya, Vicky Mbelani, patron à Londres, et puis l'homme des immeubles, Teams Kabenge, le bon séjour à Kinshasa. Sœur Toroyo Kayo, par rapport à Yabachan, pour que tout zone en image toujours mélancolique et puis édifier beaucoup plus davantage Banana Nzambe, Christivi Songo, on écoute la sœur Sandrine Kassongo pour le plaisir de tous les enfants de Dieu et puis nos fidèles internautes de clebois.com. Ok. Aha! Saison séchée à la cape et saison de pluie. Tango moye à la cape et tango boutué à l'eau. Moi c'est na mo balo likolo penase. Mabena malamu wa zambe pesata. Ebale pe mo kilio mo zui pe mo polo. Mo guze pe mo layo mo nene pe mo keo. Ya beleki yango babengi yango la loi de la nature mama. Aha. Askabaloba na yo silande konanga loya nature tango sous saison na yote zela oya yeko kisama ko forcer teo tuna basali nzambe bako pesanga raison sepela lo oya moninga oya tango go kabako sepela nango orobute komelio ye bape tongo ezalie mabe komelio ye bape malamu ezalie na zela kaka tango Ekoko kisama kaka mama Défaite yaka récite ezalio problème yaka solution ezalio soki malade ye guérisse ezalio nazela kaka tango nangaye soki malade ye guérisse ezalio nazela kaka tango nangaye Wow, yeso benga nga besoin na ye mon amour na mokili na mona merese mongonga ebeti merci ba polinga ga motolenga ze yene ressemblance na yo o mondi tina misa mo ka bola kite o ye beta ka elelo pe ya Sandrine yeso kufa pe ponanga wa kisa moninga la kisa yenzela lobiko Olobenga ya paye la kisa yenzela lobiko obenga ivoirien la kisa yenzela tato Nawela ninye ngayo Naboma moto pona ninye ngayo Ngana sala kulu na mbona ninye ngayo Nafinga pona ninye ngayo Nazela tango na ngayo Koka kina kosa lela ngayo Natapozo pona ninye ngayo Nazela tango na ngayo Koka kina kosa lela ngayo Nazela sezo na ngayo Nazela sezo na ngayo Joba sosola ki période zonga ki le doublon Viva sa repère sosola ka kufa kinzala teo Moi c'est yandumba salela ki période na ye Et moi c'est kotanga makila salela ki période na ye Yeso mola ki mposi siko ya fani na kitsama kanzi Ay bongo yo mwana sumamina magila ya talo Olela mboni nye Oya batambola magolo lelo bakoma na mituka Oya bazanga mabota lelo bakoma wa mama mapasa Oya bazanga mabala lelo bafana na mabala malunga Babenga bango bachele lelo bafana na mabala malunga Babenga bango bandumba lelo bafana na mabala malunga mama Nawela ninye ngayo Nabuma moto pona ninye ngayo Ngana sala kulu na mbala ninye ngayo Nafinga pona ninye ngayo
nazela tango na ngai kokaki na kosalela ngai nazela saison na ngai lokola misamo azelaka o mama nzambe asalanga moyindo salanga monene azalanga mokuse nasepela nasali bino ninyoma nasali bino ninyoma nasali bino ninyoma nasali bino ninyoma emisamo asalaki ninyema ebongonga mpe nasali bino ninyoma ye nasali bino ninyoma Goche Mascot nasali bino ninyoma ye munu kwenda Kinshasa mulibakila malongyo munu bananzila nzambio samu ya isaison na munwe wala wo yaye wala wo mama angangolwema ngana sal ibabenga ngamba kisosile na sala la kota ngama basi basi no so yanga ya anga moni mambo na monande magambo yesanga wala kotinga na mboga na ngaya nga yoyo ena pese lo kota angolwe munu kwenda Kinshasa munu bakila malonge wala woyo nisazona ngaye wala wo mame wala wo wala wo mama angangolwema aha yeso qui est kanga frère Sœur Sandrine, en tout cas, bravo, franchement, fidèles internautes, elle nous a émerveillés par rapport à ses belles mélodies et puis sa très belle voix aussi mélancolique. Je crois et ça lui plaisir, Nanda Kubo Gangi, quand on a l'obaï qui non, l'élo particularité à émission à l'élo eza akoyemba. Azo fait revivre biso encore une fois de plus la sœur Marie Misamou. Concert eza le 5 décembre. Il y a année au 2020. Azo clôturé année 2020 avec bonté. Lennox Production, Gauthier Mascot, grand frère propre. Leader à Londres, on a âge à 16 ans, mineur, Nzamba Pambola qui est, talent azo soutenir, ba œuvre en Nzambi. Belle voix à bon mélancolique, ezo senga soutien. Voix à boy, ezo senga bateau penan Nzambe, azo toucher mon thème na bango en vrai, en bien, pour qu'il va soutenir. A œuvre à boy, personnellement, na zanga même. Comment nago kotatina ba curiosité pour nago yoka ba mélancolique ya bongo zozong sabso na image ya sœur Marie Misamou mais particularité à concert wana ya le 5 décembre famille ya sœur Marie Misamou musicale ou biologique ba osala pe informé ou ezana surprise mo bozo bombe la biso katina production na pour na batunos to ba la biso ba meka un peu ko une idée sur ça. Merci beaucoup. Tonton Willy Moucheni, Kodambo, Gambo, Tebele, Nebi Kolinga, Sœur Marie Mingi, Sœur Sandrine, pas à posa na yo, à la posa soutien na yo, makasi, enzamba, ozanga, te opambola yo. Avant qu'on t'annonce un peu, c'est un frère Dédé Lucas, il y a la musique chrétienne, moi. Ok, frère Dédé Lucas, Mbo Tebele. Na madame Mamisa Lukasi bambo tebele bele place bozali sœur Sandrine Nabino yeyo nebi ke bolinga sœur Marie Makasi bolinga Nzambe mingi faut que soutenir musala Nzambe sœur Sandrine yeyo azape la posa Nabino Makasi voilà famille musicale baza au courant tout travail écoute na frère Dadi né le baki atika le président de groupe sauf que sa famille biologique ndena on a contacté bangoté et voilà. Je peux le faire tout comme je ne peux pas le faire. Voilà. Merci beaucoup. Alors, une dernière question avant que tu aies une exclusivité parce que au clôture Nabisoana, tout le monde a mingi ba leader sur ba Koufi orchestre Panzanaka et puis actualité nous tout et Zalaka sous donc en bref orchestre Koufaka. Maintenant moni au lamuki déjà pour yokayo nazo sentir nazo pressentir déjà au kende de l'avant et puis aux yeux déjà soutien moi ya makasi comme on a mutunet ya Gauthier Mascot ou aza patron silencieux sur la Koti Makambu akina nango de l'avant. Impressionné aux anini au la lecture. Impressionné aux par rapport à soutien à Gauthier Mascot aux yeux et puis lecture au la biso c'est ba musicien ba leader ba Koufi orchestre Koufara mais na moni aux autres demeurer quand même bien. Bon ils ont la facilité leader à Koufi orchestre ils ont la même que ce soit na profane que ce soit na musique religieuse ils ont la facilité parce que yindi mu dans une vision.
inda iba kumemela makambo yango esenga que bato azali kotambola na bango bazala même vision na ye so balataki vision bamelaki vision na ye omonaki ata akei baosala effort ata ezala mpenza 100% te baosala effort. Voilà là on a koloba yango la bo so moninga lo na zui relève voilà parce que premièrement je ne le fais pas de moi-même. C'est l'ainsi dit l'Éternel. Voilà. Il y a l'ainsi dit l'Éternel. Moi, je suis vimi, maman Zanasé. C'est Dieu, le Dieu qui m'a envoyé. Okay. Oui, on m'a dit maman Zanasé. Voilà. Je ne fais rien de moi-même. Dans ce monde, le ça sont dans comme aucun début. Pour les lots, tantôt Gotia Simbama, à Sepianelo, Congo, c'est Dieu lui-même. Ou à Simba qui est, avec non, soutenir Moussala. Vous comprenez, on a vu que non, ce qui est au monument, sa vimbi, maman Zana, c'est maman Nangaza Nzambewana, ou à Tinda Kinga, Yomuna, et zo continuer parce que. Moussali Yanzamba Koufaka, mais Moussala Yanzambe et Koufate. Parce que lui-même, le patron, il est là, Moussali Koufate. Il travaille, il Longwa. Balongo na bango na compagnie mais ceux qui patron azali kaka a ko changer ba travailleur mususu c'est de même son mari a accueilli il a sa servante de Dieu elle est partie mais musala nzamba za sala ko kufaté parce que yé moko patron nzamba azali a aussi cité ba travailleur ndengalinda bimisi sous sœur Sandrine de moninga nazali lo awa. Amen, sœur Sandrine. En tout cas, ça n'est fini pour aujourd'hui. C'était un grand plaisir pour moi de recevoir cette sœur en Christ pour qu'elle puisse aussi nous donner son programme et puis à émerveiller biso na ba mélancolique naé. Mais au moins, sœur Sandrine, tu as sur entretien na biso quelques dédicaces nayo na otiki la au micro pour que omeka un peu ko saluer pe bateau par omeka ko émerveiller bateau ba la biso peut-être ba biso na retard mais avant qu'il y ait des annoncés mission na ngai on peut ça quelques salutations nayo ou si ça va être permis on peut ça même numéro de contact nayo pour que ba banda obenga yo. OK, merci beaucoup, merci. Na pesi mboté et puis bah merci ebélé la tonton Gauthier mascotte. Patron le Nox Production. Patron le Nox Production, la pesi mboté ebélé place à ça, nzamba pambolaye. Et la Pessimbote na Aristote Kitambala depuis Paris, na Pessimbote na Légende de Cuba, et na Pessimbote na tonton Willy Moucheni. Mbote belé, mbote belé, et na bananzambe nyonso o baota la biso. Message n'engezaka que tout ça na posta na bino boya le 5 décembre na village Chetemba à 14h. Toya kokumisa nzambe wana. Et la biki ya malamu ezala comme on a grandeur à problème na ote mona grandeur nzambe yaka kandengo zali yaka na likambo zanango mukolo na nzamba ozala au rendez-vous vraiment ozala desute na nyonso. Merci beaucoup sœur Sandrine en tout cas il y a clébois.com pour la toute première fois en tout cas tu nous as émerveillé mais vous allez pour la première et la dernière fois en tout cas vous allez la bienvenue à clébois.com. Merci à vous fidèles internautes pour votre attention particulière. Merci mon patron de la nation tonton Manamanga Pichu Boss Lady Amporo Herman Garçon Slim. Je crois bien ma mélancolique et sali Pichu Manga Boss Lady bien parce que c'est une bonne chrétienne et c'est une grande dame aussi qui a un grand cœur. Merci Manga Pichu Boss Lady la française moi aussi à Pembe. Merci encore à toi mes différents partenaires plus sponsors, vous, mes différents partenaires plus sponsors, MHLMB Resto Shop à Bandal Sinkin, au coin de l'avenue sous l'école Saint-Michel, Marie-Hélène, grand prêtre mère, maman, merci. Et puis un bon cadre à Barumbu, espace Mermos Passy, au coin des avenues Bokassa, Croix-Rouge, dans la commune de Barumbu, chez Mermos Passy, un bon cadre idéal, appartement Ezali, billard Ezali, restaurant Ezali, chez Mermos Passy, Mokondiade commune, il y a Madame Belinda Passy, faites un petit tour, vous n'allez pas être déçus. Merci à vous, messieurs. Merci, président Dom Nalil Mokondi Alil, grand frère propre, et président Dom Nalil. Merci pour ton attention particulière. Merci Dédé Lucas Cashman et à Madame Mamissa Lucas Cashman, couple impeccable à Paris. Yaouli Pensen et les bailleurs de fonds, champion Adol, la La Rochelle, Mokonza La Rochelle. Maman Emeline Zemba, tous Pepele Mbetolo, Vicky Mbelani, merci. Et puis Jean-Paul Welly de London, Chims Kabenge, l'homme des immeubles, bon, c'est Joaquin Tiassa. Pour boucler la boucle, je remercie infiniment les patrons de l'Enox Production. Ya Gauthier Mascotte, grand frère propre et à Palem, Tazambon, âge à 16 ans, il est le patron. En tout cas, merci à vous, Ya Gauthier Mascotte. Mais au moins, fidèles internautes, quant à moi, je vous retrouve dans un autre prochain numéro avec le même plaisir. Je vous laisse accompagner de cette grande dame, une sœur en Christ, qui nous a émerveillés. Il va aussi vous émerveiller tout à rester branché toujours sur clébois.com. Je vous laisse accompagner de cette dame.
Ok. Aussi maintenant micro parce que vous voyez Ok, numéro Zali plus 243 82 33 57 plus 243 82 33 57. C'est le même numéro. Beaucoup sur WhatsApp, sur YouTube, sur Kobeti Kaka Sandrine 11 étoiles. Beaucoup retrouver Bisso Sandrine 11 étoiles sur ma page Facebook Sandrine 11e étoile, page officielle Sandrine 11e étoile. Beaucoup retrouver Bisso. Nzambalinga moto koleka nyonso Nzambalinga moto koleka nyonso Nzambalinga moto koleka wolo Nzambalinga moto koleka banjelu Nzambalinga moto koleka nyonso Nzambalinga moto koleka nyonso salala sena moy Nzambalinga moto koleka nyonso Nzambalinga moto koleka nyonso ne bandeli tango Nzambe asalaki mokili oyo asalaka nyonso na nzela ya liloba aloba mabele mpe mai ezalisamaki Nzambe mpe banzete ezalisamaki alobaka mpole ezalisamaki Nzambe akila nyonso na nzela ya liloba kasi ntango ekomaki mpona kosala moto Nzamba disposa ton aye alobi nasala moto nelilingi na ngai napesa ye mpe bonzambe na ngai asimba putulu na maboko asala moto na elilingi na ye na nsima nango abakisi miso abakisi matoi abakisi pe mabakisi molimo atie bonzambe na kati ya moto Nzambe alinga moto koleka nyonso yango na boyi moto akabolanga na Nzambe solo na boyi na ngaya moto apekisanga kolinga Nzambe ekabolanga na Nzambe ekabolanga na Nzambe moto akabolanga na Nzambe ekabolanga na Nzambe ekabolanga na Nzambe ekabolanga na Nzambe moto apekisanga na Nzambe akabolanga na Nzambe. Merci.